Cybercafé Benlo Beach, spécialiste en immigration américaine, a félicité gagnant à DV Loterie 2021 à travers le monde. P a sengi na gagnant à DV Loterie 2020, oyo betaki et painaye, to esika mosusu, bazan na difficulté financière, boya na Cybercafé Benlo Beach, et zoami na avenue Essanja, en face Hôtel Phoenix na bon marché. Ozali lisusu kosenga na bandeko nyonso o ba participant na DV Loterie 2020. Ata obetaki pa na biso te, mais ozali gagnant. Il y a DV Loterie 2020. Ozali na ba difficulté financière, to aussi ozwaki visa, mais mbongo ya billet ezali te, yaka kaka na Lombango en face ya Hôtel Phoenix, bureau na biso ezali wana okozwa lisungi na yo. Pe tozali ko rappeler na bandeko nyonso o bazali de par le monde. Na Kinshasa, mais bazali na posa ya koya na États-Unis, pour visiter États-Unis. Koya na cadre touristique, koya na cadre des affaires, na cadre des études, bazali le bienvenu dans ba bureau na biso pona osunga bango na ba procédure nyonso. Benlo Beach pona ko faciliter intégration na biso na États-Unis d'Amérique, afungeli biso chaîne ya YouTube pona koyekola anglais na lingala, o umeli na États-Unis d'Amérique, o kotisika to lingyo kende pona koyekola anglais na lingala, kota na YouTube, o s'abonner na Club Lisapo English TV, kuna okoyekola anglais na lingala. Tuni your question, what's your name? Only my name is. Tataka balasinga na tombe na poka na kangi mwandambo anglais nanga. Na ko expliquer mundele pe fandi bien. Ezalaki congolais au voyager au Dubaï au partout dans le monde. Ozo communiquer tendeti maman lobaki what is the taux? Or, l'émission na biso to hotel les amis what's the exchange rate? Taux ezani en anglais. Alors, na yango to ko brûler de tapte. La leçon est simple, c'est complexe. To lobby anglais oyo bazali kotangisa yo na lingala po oyeba anglais malam. Are you ready? Papa, maman, Ndeko, vous qui vivez à l'étranger avec vos investissements au Congo, vous qui pleurez à chaque fin du mois parce que le locataire n'a pas payé ou un membre de famille a utilisé l'argent des loyers, vous qui avez confié la gestion de vos biens aux amis ou aux membres des familles qui ne savent pas combien vous avez souffert pour en avoir, vous qui à chaque fin du mois recevez des explications au lait des loyers, même vous qui êtes au Congo mais n'avez pas le temps de gérer vos biens, ne vous tracassez plus. Glicom est là pour pallier à cette situation. Gestion locale des investissements des Congolais d'outre-mer, Glicom en sigle. Nous gérons vos biens comme si vous étiez sur place ou comme si vous le faisiez vous-même. Avec un personnel qualifié et expérimenté, Glicom collecte vos loyers à temps réel, assure l'entretien de vos immeubles, vous accompagne dans l'achat et la construction de maisons en toute transparence. Aussi, pour éviter des conflits au sein de la même famille, confiez la gestion du bien commun à Glicom pour un partage équitable et équilibré à tous les héritiers. Pour plus d'informations, visitez www.glicom.solution ou appelez au plus 243 97 94 12 145. Papa, maman, Ndeko, yomoto fandi na mikili ya bapaya, to oza awa na Congo, yomoto locataire ayokisa pasi po oza mosika, kolela esili. Na Glicom, kimia na motema. Bouyei malamu na Sarah, application ya Afriland First Bank et sali na téléphone. Salela misolo na yo na tango nyonso lingi. Na Sarah Banking, ezande bank na chombo na yo. Tinda mbongo na yo na bokengeli nyonso ata ofandi na ndako. Consultez solde na yo, landela ba crédit na yo, sala ba virement bancaire, senga cheke na yo, tope tuna motuna pona kokoso ya lolenge nyonso. Elongo na Sarah Money, biso nyonso tokoti masolo ya bank na chombo na pete nyonso. Afriland First Bank a komiseli biso libenga na ye na téléphone. Ata oza na compte bancaire te, salela mbongo na yo na téléphone na yo na kimia nyonso. Na lisungi ya Sarah Money, okoki kotinda pe kozwa misolo, kosomba crédit na yo ya communication, kofuta mbongo ya biloko sombi, tembe sili. Kende na lombango ko télécharger application na yo Sarah ya Bank Afriland na Google Play to App Store. Pe kimambango na agence Afriland o ezwami pene sika ofandi po ba activele yo Sarah. Sarah, Bank na biso et longo na biso bipai binso. Afriland First Bank, the pack. On va saluer. Premier. Welcome. Comment ça va? Ça va. Bonjour. Ça va? Ok. Bon. Il y a les mamans qui sont là. Ok.
Bonjour. Bonjour, Bruno. Attention, attention. Après 6 mois. 6 mois, merci. Que le Seigneur soit loué. Je vois tout le monde, et tout le monde est là, tout le monde. Les gens sont là. À l'aéroport international de Njili, TV za radio te lelo ezali 22 ndenge ezalaki annoncé na communication officielle ya bandeko ya Lamuka dans l'ensemble après 5 mois d'absence na mboka la République démocratique du Congo pandémie 19 mais en même temps ba tournée diplomatique oyo mwana mboka Martin Fayulu asalaki na mwana mboka ancien premier ministre Adolphe Muzitu Simakosala ba tournée wana finalement 5 mois après ils ont décidé de regagner Mboka pour continuer le combat politique. Et nous sommes ici à l'aéroport international de Njili, tous dans la salon officiel, place Tozali, Awa, Batu Ndenge Bazali, notamment honorable député, tous la ministre honoraire Azali, Awa, Lisanga Bonganga, tous dans Steve Kivuata, tous dans professeur Kalele, tous dans la bande Ndenge, Devos Kitoko, et puis épouse, il y a Ndeko Martin Fayulu Awa, pour la Koyamba, Mobali Naye. Ambiance ezali awa na kati esika boza kolanda biso TV za radio te mais évidemment pe libanda ba militant bazali belé wana bomoni mama Martin Fayulu mais en même temps ba cadre ya ICD ba cadre ya nouvel élan bango nyonso bazali awa baye pour la repesa bango bienvenue cérémonie liboso ezalaki remise ya bouquet de fleurs mais au moment où nous parlons bango yeyo bavandi baza kosala séance ya photo où eza kosalama de temps à temps avec quelques personnes, je pense qu'après ici, peut-être qu'on aura l'exclusivité. Il y a interview 5 mois après absence Namboka. Il regagne aujourd'hui avec détermination. Est-ce qu'il y a une nouvelle vision? Parce que nous avons appris beaucoup de choses. Alors qu'Azalagi est étranger, il a même signifié la conférence de presse Naïe Moko que à Kokaki, les choses continuer na élan au Azalagi Nangote. Après les élections, il a oublié certaines choses pour le moment. Il regarde vers l'avenir et puis il y a des grands projets pour le pays. Alors on le saura tantôt, on verra aussi Maki Mukeba Nkoso qui est avec nous ici. Il y a aussi Lexus Légal qui est aussi avec nous ici. Donc Bazali Belé, TV Radio T, on posera des questions. Tout à l'heure, vous aurez l'exclusivité par rapport à cette arrivée très attendue par la population congolaise. Après 5 mois d'absence, Namboka, Martin Fayulu regagne son pays. Et de ce côté, il y a aussi le premier ministre honoraire Adolphe Muzitu, il y a un nouvel élan. On aura toutes les précisions tout à l'heure. Juste, je vous laisse le temps peut-être de vous conforter un peu. Qu'est-ce qui va se passer? Donc voilà, avant que nous puissions peut-être continuer avec d'autres exclusivités à interview à Bandeko Mosusu. Mais d'abord, Martin Fayulu, le reporter national de Njili, à la place de il est midi. Passé de 45 minutes, ben de fou les alibanda, Bogota la yango ndenge ba ordi baza ko sala musala, ndenge bato ndenge na ndenge ya bosolo na politique bazali Roublé Bamba est avec moi ici à l'aéroport, Guéric Mpandamadi et toute la grande équipe, Mariam, Poetukudi Lazali, mais je suis en train de chercher également Ados Ndombasi qui venait aussi d'arriver parce qu'il a passé pratiquement 5 mois, même honorable Ados Ndombasi aussi était absent, il vient d'arriver, il a regagné Kinshasa donc bon retour. Bon retour. Salut mon frère, comment vas-tu? Ça va tout doucement. 5 mois après. Hein. Oui, vous revenez au pays. On revient au pays, on a été bloqué faute du Covid-19. Et voilà, on est au retour avec le président élu et le coordonnateur de la Mouka, le premier ministre honoraire Adolphe Muzitu. Donc c'est vraiment un vrai plaisir de revenir au pays. Quoi. Voilà. De retrouver le sien. Mais je t'assure, et je comprends la difficulté d'être en exil. Quoi. Ah, il ne faut pas être en exil. C'est une leçon. Mais je t'assure. Vous avez été bloqué. Vraiment. Soyez les bienvenus, vous êtes chez vous. Merci, merci. Alors, monsieur le CG, vous êtes à l'aéroport pour accueillir le président Martin Fayulu, accompagné du ministre, le premier honoraire, monsieur Adolphe Muzitu, que je cite. D'abord, vos impressions, 5 mois d'absence, après séparation, imposée par la nature, mais vous revoilà encore aujourd'hui. Quelles sont vos impressions? Merci beaucoup. C'est la joie de trouver le choix d'un peuple. La joie de retrouver le commandant du peuple, le président élu. Nous avons aujourd'hui la joie, et vous-même vous allez l'observer
dehors. Il y a déjà une marée humaine en train de scander les chants de joie, de victoire, de remerciement à Dieu. 4-5 mois d'absence, c'est trop. Et Dieu merci. Nous rendons gloire à lui-même, le Seigneur. Merci. Bonjour. Bonjour. Alors, Tokutan est à l'aéroport. 5 mois après, le président Martin Fayulu n'était pas là. Ndekwadolphe Muzito également absent. Mais 5 mois après, Bazongi, d'abord, l'impression que mon Bandeko et Bozangaki, ils sont revenus finalement. D'abord, c'est mon monnaie. Et d'ailleurs, au moment ils ont tellement partagé parce que la forte mobilisation des Alibanda. Déjà, au monde, c'est très bien que 6 mois, ça faisait beaucoup. Donc, Baye payé pour nous comprendre que c'est lui le président qu'on avait élu. Donc, c'est mon ming parce que le terrain tellement vide, donc, combat sur ma casse. Très bien. Ouais. Alors, on va continuer. Le combat continue, mais au moment où il est mort, déjà, depuis Libanda qui est à Limbisi déjà, c'est-à-dire il n'a plus le même sentiment. Il y a combat qui n'a pas été là. Non, parce qu'il a oublié. Non. Je pense que les gens ont mal compris. Et de toute façon, il m'a expliqué. Oui, bien, très bien que le président Martin Fayulu, il a moins de Félix T, il a bon Félix T, parce que bon on est moins de rabat. Et là, ils ont la base de l'élection, mascarade de Salamaki. Donc, le président Martin Fayulu, moi, je n'ai rien contre Félix en tant que chrétien dans l'élection. Mais le combat, il y a vérifié les urnes en rapport avec ce qui nous a divisés. Ça reste, ça perdure. Parce que, en tant que chrétien, parce que je n'ai rien contre lui, ce qui nous a divisés, c'est le fait qu'il y a eu une mascarade le 30 décembre 2018. Donc, et intérêt combat vérifier les urnes. Au contraire, nous sommes dans la vérité des urnes. Très bien. Alors on va continuer. Steve Kivuata, bonjour. Bonjour. 5 mois après te revoir ensemble en Abino, président Martin Fayulu, ministre premier honoré Adolphe Muzito, 5 mois après. D'abord, l'impression, il y a beaucoup Bandeko imposé par la nature, mais bon, on a ni non, Atako Bazaki Mosika, Tozaki Lisanga na Molimo, Tokanisi était Libanda Ozakoyoka Batoba Koyemba. Bazalaki kozela bango parce que bato bayibaki maponami tomoni que bazalaki ata na solution moko pona peuple te donc esengo ezali makasi mingi nakanisi ete bokomona esengo wana tango bakobima libanda ba millions ya ba congolais baza kozela bango surtout tango tokoyoka message na bango na Njili na Sainte-Thérèse. Très bien. Qui venait d'arriver, baza prêt à réagir à Ouaté depuis l'aéroport international de Njili. Ils ont promis juste de parler à niveau et à Njili Sainte-Thérèse parce que en quittant ici, selon les informations qu'on nous a données tout à l'heure, donc direction Ezali, Steve Kivuata, donc en quittant ici directement, c'est pour l'aéroport de Njili. C'est pour le terrain Sainte-Thérèse, à Njili. Voilà. Malgré qu'il y a de millions de Congolais qui sont à l'extérieur, nous espérons qu'on va arriver avant 15h pour que commence le meeting. Voilà, donc à 15h. Et vous savez sur quoi meeting vous allez baser? Non, en fait, il y aura un mot du coordonnateur, Liloba coordonnateur, il y a la Mouka, ou à Kambaka la Mouka, sûrement Makanisia leader, non sur la Mouka, il y a Koloba comme coordonnateur, mais il y a mis balai surtout et que la adresse, il y a président élu Martin Fayulu, ou à Kolobe la peuple congolais, Likamboni, Niakinde, Kosa, Libanda, Mboka, P. Et l'Okoni a kozila na peuple congolais parce que tous a constaté que le peuple a commis qu'on perdre espoir sur l'avenir na yangoye sengeli azongi ce espoir na mitema ba congolais. Très bien. Merci. Alors ministre d'État, bonjour. Bonjour. Ah bonjour. Dans l'aéroport il y a Njili pour Martin Fayulu na Adolphe Muzito, pratiquement 5 mois d'absence, ma monanité imposée par la nature, maladie à Covid-19. D'abord, impression que vous retrouvez Bandeko. D'abord, vous savez que maladie ou épidémie il y a coronavirus. Et ça, c'est que Bandeko Bake ou Kangama Kuna Biswao. Comme on a négé to mono ni boy. Il faut te payer sa merci Nanzambe. Parce que maladie ou ezali lokole loko monsusu. D'abord, totondi nzambe merci ndinga kutisi biso banso ya liboso penda yango wana ya mibale awa bandeko bakomi totambola na bango tokosengeka na bandeko na population na bandeko ya lamuka mobulu te po biso tosalaka mobulu te awa toyambaki mwana mboka Jean-Pierre Bemba mokolo tosalaki marche mobulu ezalaki te lelo mpe tokende na kimia tokende koyoka maye bango bakomanyola mpo na biso
biso avant ke bango bakoma tozaki nyonso koloba tolobi pe mingi lelo eza mokolo na bango toyoka bango pe na sima lobi pe toko continuer comme d'habitude pour na kosembola le vrai problème ezali ke bomoni ndenge mboka ezotambola pasi eleki peuple azali kosouffrir faut message bango bakopesa message ni ya espoir oyo tokopesa na peuple na ndenge mikakata na ndenge crise politique oyo tozomona na mboka oyo ezosalaka nini ezotambola malamu te olandaki ndenge biso tosalaki ke tolobino il faut totia dynamique oyo ekoki kosala mpona tosauve crise politique mpe mpona kosauve yango oyo ezoleka na plan de sortie de crise ya lamuka donc nakanisi bango bakosembola yango bitulu kwa bato eza ebele libanda covid-19 eza koboma bango bauti bisika mpenza malale ça va bien ok à tout à l'heure. Est-ce qu'il y a possibilité, par exemple, aujourd'hui, vous n'avez pas pensé à repasser à battre ma masque pour la Ndeko Nabiso, Steve Kivuata, ça là qui a mot déjà, après ça qui a ébélé. Bandeko pe secrétaire général ya ICD à Salaki, biso pe bandeko ya zali à parti na ngai CCD, ba onyoso bayaki, na ndako na bureau na siège to pesa ki bango. Ba mo supe bazuite na ndenge na bango, basali pe moi makasi bazanango parce que tolobaki na bango yo landaki ngai na lobaki eloko ya yambo babosana te yango wana geste barrière attends bozolo ngwa direction za Sainte-Thérèse mbala moko toke Sainte-Thérèse et comme biso kuna na Sainte-Thérèse toyoki bango ndenge bakomanyola balobi bongo na sima balendi mardi yo bano benga biso po to sembola isusu o bango bakolo est-ce que loko asike kozala po failo Martin à partir des États-Unis ça le bail qui a limbisi makamonyo sur les gars qui lingo le bagandima vérité des unes alobabwe ya alobabwe to sala ki maponomi mais masala mi malamu te tolingi ke makamondenge masala maki masale makalisusu bongo te alors po basale makalisusu bongo te il faut to sangana to sembola yango to zobenga ngo plan de sortie de crise toloba makambo nyonso o etali o ezosala crise na mboka pour que tokende na ndenge ya malamu o azui mais ya lobite o bona non totala sikoyo ya venir esika tozokende pona kotala yango tovanda tosangana tolobela makambo etali ba réforme pona tobongisa mboka une fois pour toutes tala moto ya motema malamu ndenge afungoli motema po mboka ekende liboso. Très bien, merci. Merci. Alors Toza Bokoba, je pense que on va prendre peut-être la route avec Roublin pour essayer de constater l'ambiance aux Alibanda et puis finalement après on va se rendre à l'Angeli Sainte-Thérèse pour vous faire vivre l'exclusivité à Maramie Sonengozela. Tout à l'heure.
bauti koyamba boyambi biso ngai comme coordonnateur ya Lamuka mais mingi mutu oyo bino boponaki bakanisaki ke boza bana lifelo bana ya pasi nzokande bwali na tata oyo bino boponaki eza bongo te ya bino na biso Lamuka eutaki na décision oyo bozwaki le 29 septembre 2018 bolobaki na biso balider ntango bodeside ke bolingi changement bolobi na biso to trahir bino te bolobi na biso to mpona moko kati na biso oyo akorepresente biso na élection ya 2018 eyaki bongo te biso mpe tolobi na bino ke tokopona ye me bino mpe botrahir biso te boponaki ye ntango biso touti kopona ye bino mpe boponeli ye elingi koloba ye botrahisaki biso te ezaki bongo te bato ya mitema mabe bandoki oyo balingi Congo etikala na domination l'exploitation bafalsifie baresultat ye mwana mobali na ngambo mpe elongo na baninga na biso mosusu ya Lamuka totikaki maboko bongo te totamboli d'abord na Congo mobimba mpona koexplike peuple ndenge fraude esalemaki totamboli mpe na Europe na Amérique koexplike awa mpe touti kuna ye moko mokonzi na biso akoloba na bino yango na mokuse mpo ntango eza mingi te tokosala mitinga minene na mikolo eza koya tolobi na bango bosala comptage ya bavoi baboyi tolobi na bango basala publication circonscription par circonscription baboyi tolobi na bango tobandela élection baboyi nde na nsima tobimisi na signature ya mokonzi président élu oyo tobengi plan de sortie de crise oyo eza kosenga bareforme eza bongo te nyonso wana baza koboya tolobi na bango baninga na nzela ya Nzambe na nzela ya bakoko na biso oyo bokonzi bozwi na bokasi na motema mabe bokoyokana na yango te ezaki bongo te tolobi na bino dili na bino Kabila na Tshisekedi ekobonga te eske ebongi kashi yango moko na kati na yango bokobanda koyokana te bomoni bapreuve tolobi na bango lisusu bainstitution oyo bokosala ekobonga te na kombo ya Nzambe mpe ya bakoko na biso eske bazoyokana eske président de la république na premier ministre na yo balobaka likambo moko tolobi na bango parlement na ba deux chambres wana na président de la république bakoyokana te eske bazoyokana tolobi na bango mpe lisusu pouvoir judiciaire na président de la république bakoyokana te eske bazoyokana eske soki bato oyo basali deal bazoyokana te bato basali coalition ntango nyonso koswana bainstitution ezoyokana te wana eza mboka eske bainvestisseur bakoya eske chômage ekosila eske bakokoka dollar
ngai na bango na ntango nyonso mboka ekotambola te. Eske mboka eza kotambola? Eske ekonomi ekenda liboso? Ye Tshisekedi alobaki akolongola 20 millions ya bachômeur na Kibobola. Eske akoki yango? alongoli budget ya l'État yaki 4 milliards au matata tikaki. Ngai na tikaki na 3,5 na longwaki na 800 millions na multiplié par 4. Matata a multiplié qui par 300%, matata a multiplié par 30%. Tshisekedi akitisi yango epai ya matisaki na 11 milliards, akitisi yango na 3 milliards et demi, esika na tikaki yango. Ma réserve de change esili na kesi ya l'État bango moko batokaka yango. Na mukuse bango na bango baza kopotana. Moto na moto kati na bango alingi asala cour constitutionnelle na ye. Est-ce que c'est normal? Mutu na mutu alingi azala ba généraux na ye. Moninga aza koboya. Est-ce que c'est normal? Mutu na mutu aza kowela acha mutu ya sedi na ye. Est-ce que c'est malamu? Mutu na mutu alingi azala na bagarde républicaine na ye acha batu na ye. Eza normal? Bongo sikoyo soko Kongo yango ekomi mutu na mutu azoya ye eteni acha seni na ye acha cour constitutionnelle na ye na ba juge na ye azala na armée na ye. Wana toza kokende na guerre civile te. Yango tolobi plan de sortie de crise oyo président élu abimisaki. Alobaki tobande l'élection de manière anticipée. Attaque au beaucoup anticipé. Essentiel est que tu respectes délai. Ceux qui te salient un mois avant, c'est vous allez moins malin parce que pas si elle est qui. C'est autre qui légitimité peuple a souffert du ming. Ils ont noté. Alobi, tout ça la réforme pour le pouvoir judiciaire, ils allaient à Moutouté, ils allaient naître. Ils ont mabé. Alobi, c'est ni fait tout ça la réforme pour bateau te retient qu'on a basé à la Tshisekedi, te basé à la Kabila, te basé à la Fayulu. Ils ont mabé. Biso toye. Baningo tout sur la bango na poto les aminele za bande connexion à diaspora. Bango na biso, na bino. Biso awaboye bana lamuka ngamoko coordonnateur mandat nanga Siri naza ko expliquer va faire au courant président élu Kalamingi taza kozwa yango na baninga na biso Jean-Pierre Bemba Katumbi tuza kobunda tukubunda tous sur la réforme wana et vous allez cadoter sengeli bino biso to ali bato yo baza ko benda mu pepe oyo yaka na melanga mais bino bo ali on ba bengi tempête oyo yaka na mbula soki ba yokeli biso te biso toza ko semer vent bino bakolo mboka bakolo mokili omoni ndenge otelemi awa mboka na mboka ya na bakolo na ngo prouve yango eza bongo te boprouve yango ke boponaki motu biso nyonso twa balider mais lider au peuple aponi aza likolo eza bongo te il faut kondima yango sinon okobela tension eza bongo te
toza na biso baego tosali bakelasi tosali baparti mais oyo peuple aponi kati na bino bokumisa ye soki bokumisi alingi koloba bokumisi peuple eza bongo te nakopesa ye maloba akoloba na peuple congolais à travers bino message ezali merci Nabino, Boyo Kamaloba, le président élu à côté Nabino. Merci. Congo, oh yeah! C'est Martin Fayulu, candidat numéro 4, soldat du peuple. Merci, Bana Yaramuka, oh yeah! Na Congo, Tozali, Bana Ekolobo, Andekova Bolingo, Eloko ya liboso, ndenge na telemi awa, na kosenga na bino, biso banso. Tosanjola Nzambe Oye asali ete nazongela bino awa lelo ezali esengo te sanza motoba na libanda bandeko na ngai jour pour jour nasali sanza motoba elingi koloba katikati ya mbula na libanda tosenga Nzambe topesa ye botondi na ndenge azongisi ngai awa tokutana na bino ya mibale nakoloba boye bandeko na biso bakongolaise na bakongolais bazali kotika biso mingi nalingi tokosala 3 fois 3 minutes de silence 1 minute 1 minute 1 minute ya liboso ezali mpona mokolo oyo towuti kokanisa bandeko na biso oyo bazali koboma bango lokola basoso oyo tobengi génocide congolais nalingi boye banda 1993 ti bambula eleki toye kokoma na 1998 baza koboma batu ti na 2003 basali rapport mapping kaka koboma batu ti lelo oyo bandeko bazali kokufa na Beni poso oyo eyuti koleka sambo bakwei na Goma misato partout bato baza kokufa yango wana mpona génocide wana bandeko na biso oyo batiki biso mpo bayebi ntina te baza koboma bango mpona mabele ya mboka na biso tosala 1 minute de silence. Merci beaucoup.
ya mibale tokosala silence mpona bandeko oyo bazali kokufa bazali koboma bango mpona insécurité ekomi na mboka mobimba epuis misusu mpona nzala oyo bazali kokufa mpona nzala. Premier ministre Muzito awuti koyebisa bino makambo na kozongela yango te mpona owana oyo baza kokufa mpona insécurité bazali kokufa mpona nzala oyo babomi bandeko na biso mibale kuna na Congo central bamapasa oyo bakufi mpona insécurité. Une minute de silence. Lumière wana ya nani? Pourquoi lumière non lumière? Acha lumière kuna salaka. Kita lumière non. Merci. Yamisato tokosala une minute de silence pour na bandeko na biso oyo bokono oyo ya coronavirus izwi na ya Ebola. Bokangai nani baponaki président, nani commandant du peuple, nani oyo akolakisa bino nzela, naye koyebisa bino boye ata bato wana bazwi bokono oyo na ndenge elongobani te tosambela Nzambe. Boyoka ngai topesa Nzambe lokumu alingi ekolo na biso. Nzambe alingi ekolo na biso. Na Amerika bato bazwi bokono oyo bamillion na bamillion baza kokufa pre batikali moke bakoma 200,000 oyo bakufi. L'Afrique du Sud, c'est le 5e pays au monde. Et c'est qu'en Afrique, baza kokufa na bokono wana. Oya biso ezali Nzambe oyo tokosambela. Tokani yango na moni misusu baza na ba masque. Misusu baza na yango te. Pozwa yango au sérieux. Tokani alors pona ba oyo bakufi na bokono wana na oyo bakufi na Ebola bandeko na ngai tokanisa bango une minute de silence. Merci. Nye sikoyo nalingi tokanisa mwana ya mboka moko, mwana ya mboka, mwana lokumu na lobili kamu ya génocide awa balingi basasa biso babengana bakongole oyo bazali kuna na est po bato mosusu bazwa mboka bazwa kita ya mboka na biso. Mwana ya mboka wana kombo na ye Dr Denis Mukwege betela maboko azali kosala mosala monene mpona kobatela ekolo mpona koloba makambo oyo eza koyela biso ya mabe mpona mokili babamona yango batya miso na bango ebongo banguna babanga. Me mwana ya mboka wana lelo yo
banguna balobi fo baboma ye. Est-ce que bokondima yango? Est-ce que bokondima yango ata moke? Bokondima yango ata moke te. Biso nyonso lokola bana ya ekolo bo tokozala nsima ya nani? Ya Denis Mukwege, notre prix Nobel. Toyokani kobangisa batu oyo balingi kobangisa biso. Est-ce que biso tokobanga? Est-ce que tokobanga? Tokobanga te, mais tokosala nini? Tokosala nini? Bandeko ba bolingo, mboka ezali na pasi, mboka ekomi na misère ya kosakana na yango te. Bozali komona bino moko bolobi awa dollar esali nini? Dollar esali nini? Dollar esali nini? Filmez la toyokana mboka ebebi mpona nini? Mpona nini? Moyibi ya liboso bino peuple boponi oyo boponaki, boponi président de la République, boponi badéputés nationaux, boponi badéputés provinciaux. Est-ce que bango bato bazali na ba-institution? Est-ce que zali bango? Mboka ekoki kobonga te soki tozwi moto oyo peuple avandisi na kiti ya kimokonzi. Soki batie te, kotie te, mboka ekoki kobonga. Ekoki kobonga. Bandeko na ngai nalobaki na bino awa le 2 février ya mobu elekaki ete mariage wana ezali mariage ya mabe. Nalobaki ke Félix azali pantin. Nalobaki ke moto oyo aza na pouvoir azali moto mosusu. Lelo emonani te? Emonani te? Alors, omoni pouvoir ekomi oyo aluka atia Ronsard Malonda polobi akende kobebisa lisusu makambo. Tokondima yango? Tokondima Ronsard? Est-ce que baloi oyo ya mina kuna sakata bokondima yango? Bokondima yango te. Mais boyoka ngai ebongo bajuge oyo Félix ake kotia na cour constitutionnelle bokondima yango? Bokondima yango? Bandeko na ngai tokokende ti wapi kaka kobuka koviole constitution mikolo nyonso? Bomona wapi moto yoza na manda juge ya cour constitutionnelle manda ya mibu libwa alongolaka bango nsima ya muna misatu bozwi tirage au sort na groupe moko bozwi moko misatu balongwe. Ekomi sikoyo course au pouvoir mpona kosala na yango nini? Peuple awa, peuple aza kokufa nzala, peuple baza koboma ye bakosasa ye. Mais pouvoir ya nini? Mpona kosala projet ya 100 jours mpo bayeba mbongo. Kimoyibi eleki
moyibi eleki bandeko molili ezali kokota lelo toye avant mais tosali plus de 4 heures po toye awa nzela eyindi boyamba oyo boyambi biso ezali esengo me yango wana naye awa te mpona kopesa bino message ya désespoir non naye awa mpona message ya espoir mpona kobimba na situation oyo Kabila na Félix batie biso oyo batindaki ndanga na basengezi bakende kobebisa maponomi badesizio bino bozwaki basala oyo basalaki me nzambe azali monene nzambe azali monene nayebi te soki bayimise monene il est grand plus grand biloko oyo tokomona awa ekobangisa biso te toyokani eske tokobanga to tokobangisa tokosala nini yango wana banda le 8 février 2019 nasalaki proposition ya sortie de crise nakomeli Union africaine nalobi na Union africaine boye soki olingi solution ezwama awa na mboka oyo oza na solution mibale ya liboso solution yango mibale kombo nango nini la vérité des urnes kombo nango nini kombo nini voilà vérité des urnes oyo nayebisaki bandeko ya Union africaine nakomelaki bango le 8 février 2019 nawuti kokomela bango lisusu le 8 février 2020 ndenge moko nalobi na bango boye soki bolingi mboka na biso ebonga tozonga na constitution na biso constitution na biso elobi boye banda le 30 juin 1960 ti lelo oyo mboka eza kaka na crise mpona nini mpona ba-institution ya mboka na bato oyo bazali kokamba yango bazali baoyo baponami na peuple te bazali légitime te nalobi na bango mpona wana tosala boye ya liboso il faut boya bosalisa équipe tosala oyo babengaka recomptage de voix me nayebisi bango lisusu soki bomoni ke wana bokosepela nango te parce que bolobi ono tel a pris note tel a pris acte tosala boya tosangana tosalisa baélection misusu élection nini bosi bokomi na vocabulaire wana élection anticipée tosala yango mpo tozonga na vérité des urnes comme la fille de Salomon. Est-ce que soki mwana na yo okobanga? Est-ce que soki yo moto oyo peuple aponaki okobanga? Tozonga na élection po merci élection anticipée pona ba congolaise na ba congolais bapona moto oyo bango baponaki mpo avanda na libongo ya président ya république mpona bacongolais bapona bato oyo bango baponaki mpo bazala badepute nationaux mpona bacongolais bapona bato oyo bango balingaki bazala badepute provinciaux ebongo ekende basénateur bagouverneur toyokani eloko nayebisaki bango yango wana nasimbi nzela awa nakei na Butembo nake na Beni Goma natamboli nzinga ya ekolo kaka liloba be moko owana nayuti koyebisa bino nakei na Mpoto le 9 mars 2019
na Bruxelles liloba bo moko nake na France na Angleterre na États-Unis nake na bauniversité minene Harvard George Washington nakei kuna na ebisi bango nake na ba think tank ne bakakuna na États-Unis na le plus solution ezali kaka oyo wana tokende na ba élection anticipée mais avant de kokende na ba élection anticipée eloko nini tokosala eloko nini mana ngai oyo bana elamuka boza makasi mais moyen donc boza na 100 sur 100 babengaka yango plus bozali bana mayele tolobi tosala bareforme institutionnelle bandeko na ngai ezali te o non oyo bake balobi tosala réforme ya loi électorale oyo tosala non ezali bareforme nyonso avant tokende na baélection anticipée élection ya loi électorale oui élection ya centrale électorale oyo tokobenga sikoyo seni est-ce que tokozala kaka seni ndenge ezali lelo oyo est-ce que tokotika yango ndenge ezali lelo oyo et réforme ya gouvernance est-ce que tokotika bato bayibaka mbongo balia yango lokola nguba ndenge baza kolia lelo oyo 15 millions ya bapétrolier ezali wapi 15 millions ya bapétrolier ezali wapi naloba na bajuge likambo wana ifo balandela yango projet ya 100 jours projet wana ezali ya 66 millions te ezali ya plus de 400 millions de dollars il faut babimisa bato bakolandela projet wana bazwaki 5% pour na bafrais na bango 5% c'est plus de 22 millions de dollars il faut ebima esala nini bomoni ke bakongole mbala misusu bazwaka biso lokola bana mike po tobosanaka noki me ngai nabosanaka makambo noki est-ce que toyokani boyebi qu'est-ce qu'on peut faire avec 22 millions de dollars 22 millions oyo bato wana bazwi lelo oyo moto alobaka yango te mbongo wana fo esala nini mbongo esala nini bandeko na ngai réforme ya gouvernance nasi natangi misato nalobi na bino liboso ya loi électorale ya mibale ya centrale électorale organe oyo organisme organisme oyo ekosalisa baélection ya misato ya mibale ya misato gouvernance mbongo ya l'état corruption oyo ale mbongo ya l'état balobaka nini bouledok na bouledok osala nini ole mbongo ya l'état bouledok na nsima il faut bimisa yango toyokani ya minei tozali na makambo oyo atala ba droits humains baza ko osali boye bakangi yo osali boye osali eloko moko te balobi na yo bajournaliste bamoni pasi oyo akendaka sumbalesa alobi boye balobi oyo no alobi makambo mabe bakanga televizio na ye oyo asali boye oyo no outrage medi kende kuna epai na wuti na États-Unis bato baza koloba mpo na Trump mais soki Trump aza kosala makambo mabe na miso ya bato misusu me bakoloba yango ezali mosala ya journaliste soki asali malamu na baoyo mpe bamoniki asali malamu balobi yango mais oyo ekomi soki balobi koyebi o outrage mais pourquoi oyibaki pourquoi oyibaki bandeko na ngai nalobi boye nayoki ba initiative ekomi awa
nayoki le groupe de 13 nayoki ndeko bahati asali projet nayoki bamisusu basali baprojet baprojet nyonso wana eza kolanda nsima ya solution proposition ya crise oyo nga napesaki eza boye te proposition ya sortie de crise oyo napesa banda kala yango wana eske bolingi yango bandeko yango na ye awa mpona tokende noki tosala projet wana proposition wana emata mais natie me monene napesi angele na bato oyo bakoluka basala buzoba bamoni pression emati balingi bakitisa pression bosalaki pression awa le 13 juillet botamboli na ndeko Bemba na ndeko bana nyonso alamuka na nsima na ye nasepelaki mingi bomibetala maboko mpona yango nasepelaki mingi na eloko wana mibeko topesaki bino moko tro topesaki bolandi yango melesi mingi mais sikoyo bato oyo ya babengi FCC na cash balingi basala jeu nakoyebisa bango boye na yewa bandeko bozala prêt ndenge tobandi lelo oyo soki eloko esalami te tokokende biso nyonso na palais du peuple toyokani ndako na biso ekozala palais du peuple tobanda kovanda wana nazali koloba na bakongolais oyo bazali na diaspora babanda kokongola mbongo mpona moto moko azala ta na boite moko ya sardine na lipa moko pardon na koka toyokani eske bondimi ngai eske bondimi yango soki bameki nazali soldat du peuple nazali combattant oyo ya peuple je combats les bons combats je ne me lamente pas je ne combats pas contre ces gens-là ok bazanga baesprit nsima na bango toyokani malembe kokima te malembe nyenye nikobanga te ekomoma osalama te kobanga te nalobi na bino boye tokokende na bango ti na suka nakosenga sikoyo na peuple congolais nyenye peuple congolais si napesi bino mitindo oyo bokozela bokolanda mais nakosenga na élite congolaise bato oyo batanga baklasse bato oyo baza likolo oyo bakosepela na makambo eza kosalema mpo ayebi ke ye akoluka moyen va 2000 atya na poche baza kotala makambo ya mboka te ezali soni na bango bateki mboka nakosenga na bango bamizongisa nsima balanda peuple toyokani ya misato peuple liboso elite mibale ya misato nakosenga na bapaster nyenye nauti poto nauti na amerika nazali mokristu ya kokakola te me nakosenga na bapaster balanda bamilpe balanda bakatholike balanda baprotestant nyenye
banda bacatholique na baprotestant évangile ya Yesu Masiya ezali évangile ya koloba vérité. Eza vérité. Jésus-Christ c'est quoi? C'est la vérité. Ezali nyenye. Ezali te kaka ba Kristo bayaka kotia ba offrande na dîme. Ba Kristo bayaka kotia offrande na dîme. Et bongo soki bazali komona pasi bino bakangi misu nyenye na kosenga na bango babanda koloba makambo ya mabe oyo ozali kosalema na mboka. Soki moto asali mabe loba asali mabe ata ngai Fayulu nasali mabe loba na ngai kosali mabe pongisa longwa na nzela wana kudia koloba na ngai te mabe wana tobomba yango ebongo lobi tokotala. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Na zongisi lisusu évangile ya Yesu Masiya ezali évangile ya vérité. Ok? Parce que c'est la vérité qui affranchit. Toyokani? Sikoyo ya nini nakoloba na bato ya biso babengaka bango les forces de l'ordre, la police, l'armée, les services de sécurité. Basala omoni ndenge basali lelo betela bapolisier oyo ya lelo maboko betela bango maboko mingi makasi bomoni ke babebisi makambo te babebisi ezaleli ya bato te tolongo kona bamilie na bato tokomi awa kimia. Est-ce que ça y est esengo te yango wana na koloba na bango boye bapolisier basoldat bato ya service ya sécurité mosala na bango kokengela mboka, mosala na bango kobongisa mboka, mosala na bango kokengela bato ya mboka na biloko na bango. Bana ya mboka baza bawumbu na bango te. Nalobi te nyenye boyoka ngai nalobi te makambo eleki na Mali na sepeli nango nalobi boye te, mais nalobi que à un moment donné peuple il faut sa responsabilité na ye. Moi j'ai pris ma responsabilité. Il y a vérité des urnes. Il faut que alors bande kona biso wana basina mibali soldats policiers service à renseignement sokoto eza kolata ezali kowuta na mbongo yo peuple azali kofuta paku batela ye toyokani batela ye bajuge sikoyo ya mitali bajuge kata likambo ya leta kata likambo na ndenge elongobani ezali te mpe bainstrumentalize yo toyokani na kosuka na biloko mibale oyo nabombaki ya suka parce que ba 4e minute de silence ekoya na suka nabomba yango na suka mais oyo nalingi koyebisa bino ezali boye bandeko na ngai toyali bana ya mboka nasepeli mingi na eloko oyo tosali bato baye bien toyali bana ekolo bo nalingi koyeba boye moto te akosa bino oyo ezali ekolo boye biso ngai nakoli awa papa ata yo moko bana ya njili
Bana Njili bazalaki yo, ngai bana ya 6 yango, ok? Ngai bana ya 5 yango, ok? Ngai bana ya 4. Ezalaki tike yo, ngai otobe boye. Tokani, tozali biso banso bakongolais. Tribalisme, oyoka, Fayulu alingi yango ata moke. Alingi yango ata moke. Arrêtons. Nene. Mboka ezali na pasi. Na wuti na États-Unis. Boyo kangai. Chers amis, calmez-vous ici. Na wuti na États-Unis. Kuna bazali na kusolo epele. Bazali na mbongo epele. Mais pasi ekoti. Et bokono ya coronavirus ekomilekile na pasi ya makasi botala bino. Est-ce que famille moko l'État apesaka bino mbongo? Apesaka bino? Mais na Côte d'Ivoire, chaque ménage bazali au moins na 100 000 francs CFA chaque mois. Na Sénégal, quelque chose. Na Ghana, awa, même l'Afrique du Sud, bazali le kanisa batu. Awa eloko moko te. Nayoki bakosala enquête. Inspection générale des finances, na misolo oyo ekotaki na ministère de la santé. Yango wana bandeko boyokangai abana sukisa. Yango wana nasomeli likambo oyo parce que crise ezali koya makasi. Biso tozali bato oyo Fonds monétaire international elobi ete epesi 300 quelques mille tosepeli. Oyo Banque mondiale elobi esali boye tosepeli. Oyo USAID epesi 600 millions pour 3 ans tosepeli. Mais tozali na mabanga ya talo. Tozali na cuivre partout. Coltan, cobalt. Est-ce que Bilanga ndeko na ngai? Est-ce que mboka ya boye ekoki kozala le 8e pays le plus pauvre du monde? Yango wana, merci. C'est à cause de quoi? Ils ont le leadership. Il faut le leadership nécessaire pour otonga mboka. Toyokani nakotika bino na liloba wana na ye ngai nzambe asali na zonga nakutana na bino message ya espoir napesi totala baposo oyo ndenge bapoliticien ngai nakocontribue na avancement ya eloko wana na avancement tokende tosala bareforme epongo tokende na élection anticipée toyokani parce que toyoki lisusu balobi non il faut l'élection ezala 2028. Est-ce que bondimi yango? Bandeko, avant na présenter bino quand même bandeko mosusu boyokaka na radio na télévision bandeko ya presse na muka ok bon sikoyo bidimolili ekoti moyeboko na bango malamu ya te alors tokosuka na encore bolimbisa ngai comme ezalaki misato une minute de silence wana nabomeki yango na suka mpe tosingularize yango boyebi tokendeki na campagne boyebi mokolo oyo toyaki awa le 2 février ntango tobandi après baélection tozalaki na ndeko na biso moko asali mosala monene na kati ya lamuka asali mosala monene ndeko atiki biso nzambe abengi ye
ndeko na ngai ndeko na biso Pierre Lumbi nayeba Pierre Lumbi banda kala banda 1989-90 tobandi makambo oyo putoke na conférence nationale souveraine tobandi makambo ya union sacrée ti Pierre Lumbi aye kokoma directeur ya campagne oyo ya ngai oyo ya biso ya Lamuka yango wana na nyonso nalobi boye na nyonso ya sali mpona bolamu ya mboka oyo mpona avancement ya démocratie na mboka oyo tosala une minute de silence mpona mémoire na ye Covid-19, donc il y a un objectif moko, donc il y a un séminaire, donc il y a animé la conférence politique dans les États-Unis d'Amérique. Et malheureusement, Covid-19 est en Haïbiso, mais le président Martin Fayulu, donc il y a qui m'a réunion est belé, beaucoup d'années les politiciens est belé. Il y a les États-Unis d'Amérique. On va ça pour ça que Madame la Congo est bon wana. Pour ça clair et net. Ceux qui Congo, ils ont moussa mabé, Afrique est autant molati. Donc le message au président Martin Fayulu, autour du peuple congolais. À dynamiser, à éviter le peuple congolais à la près. Tant on repère sa mot d'ordre, donc on s'en obligé, donc il est là dans le panier du peuple. Voilà un petit peu ce qu'il a dit. Merci. Merci. On peut savoir l'ongonia mingi, parce que nous avons une opération, une opération correction, mais on sentir que ils ont vraiment correction. Jamais il y a eu un leader, Namboka Nabiso, Azwa accueil plus que triomphal. Mais le groupe est bandé comme beaucoup kanga. Naponanga et ça vraiment leur monde on continue le ballon c'est leur moins espoir. C'est espoir. Et le message naïe au sentir que ma déclaration, message à la population, surtout la jeunesse, et au tal ça que souci naïe ça que lobby congolais à la malade. Lobby to se réjouir dans l'institution oyo et aux gens qui savent kasi ya mboka na biso. Ba ennemi ba yiba ki ko kontina biso, ba meki ko mema biso lisusu na sema kasi que auto ça ki boso. Moyen to comme lobby mboka oyo ko mema Afrique likolo ezate. Mais na engagement naïe, na chaleur naïe, na constance naïe et on a ça que il y a encore de l'espoir pour que tu vives un Congo digne et prospère. Bouyei malamu na Sarah, application ya Afriland First Bank et sali na téléphone. Salela misolo na yo na tango nyonso lingi. Na Sarah Banking, ezande bank na chombo na yo. Tinda mbongo na yo na bokengeli nyonso ata ofandi na ndako. Consultez solde na yo, landela ba crédit na yo, sala ba virement bancaire, senga cheke na yo, topé tuna motuna pona kokoso ya lolenge nyonso. Elongo na Sarah Money, biso nyonso tokoti masolo ya bank na chombo na pete nyonso. Afriland First Bank a komiseli biso libenga na ye na téléphone. Ata oza na compte bancaire te, salela mbongo na yo na téléphone na yo na kimia nyonso. Na lisungi ya Sarah Money, okoki kotinda pe kozwa misolo, kosomba crédit na yo ya communication, kofuta mbongo ya biloko sombi, tembe sili. Kende na lombango ko télécharger application na yo Sarah ya Bank Afriland na Google Play to App Store pe kimambango na agence Afriland o ezwami pene sika ofandi po ba activer yo Sarah. Sarah, Bank na biso et longo na biso bipai binso. Afriland First Bank, the pack. Papa, maman, Ndeko, vous qui vivez à l'étranger avec vos investissements au Congo, vous qui pleurez à chaque fin du mois parce que le locataire n'a pas payé ou un membre de famille a utilisé l'argent des loyers, vous qui avez confié la gestion de vos biens aux amis ou aux membres des familles qui ne savent pas combien vous avez souffert pour en avoir, vous qui à chaque fin du mois recevez des explications au lait des loyers, même vous qui êtes au Congo mais n'avez pas le temps de gérer vos biens, ne vous tracassez plus. Glicom est là pour pallier à cette situation. Gestion locale des investissements des Congolais d'outre-mer, Glicom en sigle. Nous gérons vos biens comme si vous étiez sur place ou comme si vous le faisiez vous-même. Avec un personnel qualifié et expérimenté, Glicom collecte vos loyers à temps réel, assure l'entretien de vos immeubles, vous accompagne dans l'achat et la construction de maisons en toute transparence. Aussi, pour éviter des conflits au sein de la même famille, confiez la gestion du bien commun à Glicom pour un partage équitable et équilibré à tous les héritiers. Pour plus d'informations, visitez www.glicom.solution ou appelez au plus 243 97 94 12 145. Papa, maman, Ndeko,
yo moto fandi na mikili ya bapaya to oza awa na Congo, yo moto locataire ayokisa pasi po oza mosika kolela esili na Glicom kimia na motema. Cybercafé Benlo Beach, spécialiste en immigration américaine, a félicité Bagagnan à Dévéloterie 2021 à travers le monde. P a sengi na Bagagnan ya Dévéloterie 2020, oyo ba betaki et painaye, to esika mosusu, bazan na difficulté financière, boya na Cybercafé Benlo Beach, et zoami na avenue Essanja, en face Hôtel Phoenix, na bon marché. Ozali lisusu kosenga na bandeko nyonso, o ba participaka na Dévéloterie 2020, ata obetaki pa na biso te, mais ozali gagnant. Il y a Dévéloterie 2020. Ozali na ba difficulté financière, to aussi ozwaki visa, mais mbongo ya billet ezali te, yaka kaka na Lombango, en face ya Hôtel Phoenix, bureau na biso ezali wana, okozwa lisungi na yo. Pe tozali ko rappeler na bandeko nyonso, o bazali de par le monde. Na Kinshasa, mais bazali na posa ya koya na États-Unis, pour visiter États-Unis, koya na cadre touristique, koya na cadre des affaires, na cadre des études, bazali le bienvenu na ba bureau na biso pona osunga bango na ba procédure nyonso. Benlo Beach pona ko faciliter intégration na biso na États-Unis d'Amérique, afungoleli biso chaîne ya YouTube pona koyekola anglais na lingala, oumeli na États-Unis d'Amérique, okoti sika to olingi okende pona koyekola anglais na lingala, kota na YouTube, osabone na club Lisapo English TV, kuna okoyekola anglais na lingala. Tuni yo question, what's your name? Only my name is. Dataka balasinga na tombe na poka na kangi mandambo anglais nanga. Na ko expliquer mondele pe fandi bien. Ezalaka congolais au voyager au Dubaï, au partout dans le monde. Ozo communiquer tendeti maman lobaki what is the taux. Or, l'émission na biso to hotel les amis what's the exchange rate? Taux ezani en anglais. Alors, na yango to ko brûler de tapte. Simple complexe. To lobby anglais oyo bazali kotangisa yo na lingala po oyeba anglais malam. Are you ready?